Mission TV, le miroir du monde. Banda lobi te lobi okuna tango boyebi senga te mende. Ndeko menda. Tango bolakisi ngai bilili te bayambi na mokonja. Na bandi te nga banda mukwana akosambela kagabi mokonja mboka osenga kite union sacrée moto nyonso aya. Kasi nzambe na ngai salisa ngai nzambe salisa ngai kuna na kati ya union sacrée kiti nanga moko mosusu evanda pe na kiti na mende te kiti na mende pe evanda pe na kiti na ngai te. Balobi na yo boye union sacrée ya ina veni molai te. Union sacrée senga mabiso na ba maponomi 12 millions 12 millions pour un mois. Maman ya pona basa na yo sanga midoni jom na mimba so mabunda za ko bimisa bongo buta mutu nani ko nani mboso te ele kebe eloko wana bakosaka ngo na kabila na bato kabila yo bakango te bato moto akabila bango nyonso moto wana ndako na ye nango na ndako na ye soko ovandi kabila pesi yo mbongo te otia ngo na kingo okota kabila mokonzi nako ndakotanga ko batata moko asala ni donnez-les 50 000 $. Soki bangisi yo te mama. Ok. Ok ngai. To sali union sacrée pona bolingo ya Kongo. Ali na makambo mosusu oyo kokoki kosalama te. Oyo tondimi oyo te kabila zonga se. Yoyokaki yango te. eloko na kosepela soko ezali zeme mibale zeme yango ekobota bana bakokana na bana oyo ya FCC na kashi babota te ta bana bakobota malamu baboti mwana lokwa makambo ya ronsal ebwakami makambo bazuze ya cour constitutionnelle eleki ta bana kitoko edika pene ye wana mimi na bloko zeme wana mibale ali ya malamu mbongo ils ont des trains de vie très élevés yoki ngai baza okokuta na ndako na meyaka champagne yo sa nini poko makombo ya champagne yango en sobo longolé na bokonje comme il passe ndana melaka nanga midi le matin il faut le jeter au fleuve il n'a pas une bonne réputation au bois qui bango banso et tu vas créer à partir de quoi? Nous avons les élections en 2023. Le peuple congolais doit créer une nouvelle classe politique. C'est à lui de créer, c'est à lui ya kopona bato asika lokola ya muka akomi ebembe ebembe batikeli moto asaidaka bibembe kundembe obiya matin fayo croque mort o batimbaka mabulu na kitambo kuna esika bakundaka fossoyeur makokundana bino na kati ye mosala na ye kosalela bibembe ye siko aza kunde ebembe ya mabe sacré nationaux ko babino badéputé te ngai député provincial nakendaki mayangani wana te. Bango ba députés nationaux. Les gens sont responsables de leurs actes. Nous sommes dans un groupe. Aïe banaki na moninga na ngai. Abi moto kokoma iloko wana abi ngana yebi abi yaka. Po la kisayete na kosuki saye. Yaka leo na poko pa na moninga na ngaki. Amoni ya yambi zowe kabi. Abi omoni na ya zowe kabi. Abi yaka esu lobi aye lobi. Obi omoni na nai Jeannette kabi amonte otana. Kendo yebisante kona. Po ba bangisa ngai. Mbongo wana esengeli bila batali ya jongela ya donc bomo ya ba congolais eloko pamba akomona ngo lokwa lipate oyebi lipate to kebo na lipate suka yango wana na pesi ye kaka toli moko samba olonga oyoki ngai samba olonga nga na kolela te na kobeta maboko te beka ka loba moko samba olonga yango na yebisi ojo lumba samba olonga tango akosama kamone wana ye aza kokanisa te eyo nyonso tosaka efutamaka. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ayez du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée. Les portes électroniques
et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bongo. Ils ont des trains de vie très élevés. Yo kingai baza okokute na ndako na meaka champagne. Yo sa nini poko moko meaka champagne. Yango en sobo longole na bokonje komi passe. Ndana meaka nanga midi. Et à 1500 francs. À tout le monde, beaucoup de midi. Il faut pas payer ce pembongo à publicité au sein. Oh, Kingai, te limbi sanga ya gana koloba. O gana lia ka fufu na gana matamba na matembe. Na bebe, nana bango bomo na bango. Loko te ko yela ngai te na mubutu kumi na mi. Mubutu kumi ta na mi ne ko mo koni ici. Petit à petit. Te maman. Dans Rolongo la provinciale. Te maman. Et si il y a ben visible. Maman, na ebisu. Okingai nabi na yo eloko ko bomba bateko mo bato ba ko ngambo ba ko zonga bato baza na train de vie et les gens vivent comme des riches ici les politiciens baza banda ko mo tanda ko mo na ma campagne quand ndako pamba bomo na suka sanda c'est $3000 pour l'entretien 4500. Non moi je peux pas soko pesi ndako wana mo na ko teka yango na kinanga yango wapi oya tonga bomo na ye. À quoi mon tombon aussi il a une maison comme ça, c'est compréhensible. Ngapo na ko sa politique na komota ah na komo ngape senge pa na komo de quoi kindwelo ngaipe na komo kwa kiwakana toko bibi kapinga koti ekuke kuna musika kana vandiao atambola kana mona kaete non et ko ko bato yango c'est que tout le politicien congolais les trains de vie. Alors lilo na kasi ngaya ngani na sina mone yango banda kalata ngaka mopanisa pona baningo nano bamoni yango te na moni yango kala ngabi eloko poisa bango yango na kiba yango eloko poisa bango et quand eloko mo train de vie les politiciens congolais ont un train de vie là mituka ya minene soko ali motombongo ya mbongo tata no atikela mabete soko ali motombongo otekaka soki mapa mbongo ekota kebele mabete na mbongo bula matali yango ya so balongoli musai komingamo. Alors, yango na so mosala esili ekomi ngamo kaka azalaka kaka moto akomela champagne ye moko amela champagne minyangi mine champagne yaka molangi moko boni yo yebi tawo $200 $150 yoka 250 yoka il y a $1000 pe ezali soko ameli mine ya molangi ya pembe molangi ya or soko ameli mine ana $1000 sika ta miziki ya kome 1500 punga na komi pa yali na kosasa na motoba na champagne na oya mokomo. C'est ça qui tue les politiciens congolais. Ils veulent impressionner les gens. Tu veux impressionner qui? Il y a un bon à Moïbi. Au moins un peu qu'on t'a l'air pour l'action d'acquisition. Mais je sais qu'il y a un bon. Comment on peut être fier des biens acquis de manière illicite? On est fier, on montre aux gens. Bango, quand on a son idée, mais on y parle, il y a son bien. Qu'appelle la commission. Dans les séries, c'est pas normal. Très bien, acquis illicitement. On en est fiers, on présente. Donc, alors, honorable. C'est ce qui tue la classe politique congolaise. C'est ce qui tue. Les gens ne veulent pas vivre dans la sobriété. Les gens veulent être vus. Sanda Motoba, à ce Moutouka, c'est $80,000. Tous les 6 mois, tu vas avoir un 4x4 à 80 000. Tu vas trouver l'argent.
Au côté de la lopango na ye azana mituka mitano. Il a 4-4, il a 5-4-4. 5. Voilà moto voilà maman nango mama pango pa ya ba Messi ya ba Ronaldo. Mais ici c'est chez les politiciens. Tout n'a yé avant de faire la politique, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Et le côté. Et c'est ce qui nous tue. Parce que ce qui nous préoccupe le plus, c'est de continuer à entretenir ce train de vie. Avec ses femmes. Et comme ici, et comme avec ses femmes. Hein? Avec leurs femmes. Il y a une bonne train de vie à Bongo. Train de vie. Nabi na yo boye. Solo pour lobby hôtel sarabiso te ba homme politique. Babi na yo boye. Nabiso ba na ba balingi basi babi na yo boye. Na ko biso. Tango na train de vie à mon niveau. Soko sikatier basi mine. Oh ba pesi bandako. Bango se peut ba na train de vie à likolo. Yo bi basi nde baka. Wa mama ndako. Odu moi likango libana. Oko va na lingwa. Likango okite bolongo lingwa. Bokomi na ma campagne. Ya alaki na ngiringi. Ye pa ko ba alongo ngiringi aye bova. Soko yo mati ye pe asengela mati. Eko mataka na libenga na yo ko nyoko mate. Bongo so ba amini. Soko yo aki na motuka. Oya poto $10,000. $10,000. Lobi osombi tage. Likango ko bisoni. Ye likango akotambo na ninyo na cage. Akwe bisoni. Rave, si on a comme une Rave 4. Rave 4 hybride, oui, oui, bimasi kawan. Rogola, pas si on a nyon so wanande. Ego nyoko la biso. Oui, maman. Alors, honorable na ngambo na yo, parce que tozo kolobela union sacrée, critérium pour na union sacrée. Dani. Pona ko yamba bato. Polelo tomoni bande. Mokonzi ya mboka alobaki te afongoli ekuke na bato nyonso lingomba ya union sacrée eri pona kongomani nyonso. Yo goya ko ebisanga te siko ngana katandelo. Oya kokoto akota kake loko nde banda lobi te. Lobi okuna tango bo ebisenga te mende. De komenda. Tango bo lakisi ngai bilili te bayambie na mokonzi mboka. Na bandi te nga banda mukwana akosambela kagabi mokonzi mboka osenga kite union sacrée moto nyonso aya kasi nzambe na ngai salisa ngai nzambe salisa ngai kuna na kati ya union sacrée kiti na nga moko mosusu evanda pe na kiti na mende te kiti na mende pe evanda pe na kiti na ngai te nde losambo na ngai yango elikolo banini tozalaka na union sacrée ye ngambo na ye ngai pe oyo ngai kiti na nga ata moko mosusu tovanda boye te. Mais ce qui bokoti déjà na kati ya union sacrée. Na lobi na yo na ndimi moko. Boko sala famille, bokomi famille na kati ya union sacrée boko sangisa makanisi. Pona nini yo ko boya te kiti na yo tout anata omona te ko créer ba frustration. Te na lobi kaka bongo. Chef de l'État Congoli motema na ba union. Mama, ga na lobi na yo boye. Mokonja mboka abi moto yo soya. Ngai kaka losambo na ngai kate kiti na ngai na oyo ya mende eza esika moko te pona nini asala yo nini eloko moko te mama na sengi kaka te kiti na ngai na ye esika moko te ozali ko reprocher na nini mama yo ko luka yo songi boye na sengi nde na nzambe na leli na tie mabolongo na si kiti na ngai na ye etia maisika moko te biso banso to abe union sacrée mama mo mingi lokolo ye papa tata nani tata mingi mo mingi na mwana e monseigneur pour baye mama na bino na motema ozali kolela butu lokola moyo ozali kolela na kati ya na sina leli pa nkolo na ngai kiti na leko za pene na yete union sacrée ngana tombola ki mosapi moto ya liboso pona yeba ki ko trahir ngai te menda ye Koika Sanjaye. Nakosi honorable. Oui. Nakosi. Soko na kokosi nani? Motema ezali kolela. Komona mende koya. Komona ndeko Félix Kabange Numbi alobi bango bakosala opposition. Alobi baza prêt pour na kosala opposition. Soki bazangi kaka majorité parlementaire oyo ndenge bozali ko kempo bango bakomitika te. Ceux qui bazangi ango bakei directement na yo opposition ngai na sepeli mingi na maloba na ye biso pe to ali na posa te opposition ya
bato bakosala opposition batikali na FCC bali bato ya kopesa limemia po batikali na nzela na bango basala opposition bakongomani bato bakokata na mapona meko eyali nzela malamu to ali na posa na yango démocratie ali na posa na yango kaka epai tokomona tokoyeba nzela azotambola te lelo eyali fayu fayu tokoyeba te soki wana ye alobi akosala nini tokoyeba te FCC toyebi te bakosala opposition azali na plan ya sortie ya crise ndeko Martin Fayulu plan ya sortie ya crise tosi toyanoli ye nayebisi ye atika komitungisa alobaka esu mingi te akobebisa pema na ye na soi na ye pamba tosengi ye atika ya biso mobu moko mobu oyo koto tukumi baye na moko 2021 tokopesa ye biyano na plan de sortie de crise bambongo wana oyo azali kosenga tokosala yango soko tosali yango te na suka ya mobu wana nde atomboka bokosala yango ye libanda to ye na bino tokosala yango na assemblée nationale bo bakosala yango ye libanda tokosala yango mpo na Congo ya na kati ya Congo tokosala yango na assemblée nationale azela na suka mobu soko tosali yango te nde wana tomboka mbuta mutu Fayulu honorable mpona sikoyo vanda kimia atalisi alobi te union sacrée ezali deuxième grossesse ya FCC cash yoyokaki yango te eloko nakosepela soko ezali zeme mibale zeme yango ekobota bana bakokana na bana oyo ya FCC na cash babotaki te ta bana bakobota malamu baboti mwana lokwa makambo ya ronsal ebwakami makambo bazuze ya cour constitutionnelle eleki ta bana kitoko edika pene ye wana mimi na boloko zeme wana mibale ali ya malamu epesi bana kitoko pa kotala na mbuma te soko ya biti ali zeme mbuma ebote ya kitoko mpona Kongo edika pende libanda leta mangasa libanda nono lutula libanda ozo sauter edika pende libanda leta mangasa libanda sokok libanda foner libanda bakisa ndeko wenga OVD libanda ezali kaka wana union sacrée tobina yote wana mwana machombe to boy honorable Mike Mukebe bokoni pesi mwana machombe wana te mwana bana machombe baba koko bota bakata union sacrée honorable Mike alors honorable Mike Mukeba ndeko matata ponyo na ngambo na epa atalisi lisusu alobi te union sacrée dans sa forme en cours de composition n'est pas en mesure de créer une nouvelle classe politique et un nouvel idéal. Alobi sous le même cause entraînant le même effet. Nous risquons de vivre avec un nouveau FCC appelé Union Sacrée. FCC bis. Omoni tokendaka kelasi kasi soko yongo kelasi maele et ali na makambo ko na monoko na yo na misala okusa. Quand on parle de créer une nouvelle classe politique, comment on peut créer? Est-ce que Matata peut nous décliner une théorie comment créer une nouvelle classe politique? Comment tu vas créer une nouvelle classe? Oh la Mouika Bona Tongo, tu crées une nouvelle classe politique, tu décrètes. Waouh! Comment les gens peuvent dire des choses comme ça? Créer une nouvelle classe politique. Tout au Banda Wapi. Créer une nouvelle, c'est 100 personnes, 200 personnes, 500 000. Tu crées une nouvelle classe politique. À tout le monde qui a Wapi, c'est gagné. Nali citoyen, à mon Wapi. Au bateau, madame qui boye, dans un cheminement démocratique normal, on crée une nouvelle classe politique. Aujourd'hui, ma tante Agnon, c'est bois qui va. Pour ça, il va créer une nouvelle classe politique. Même le matin, il faut le jeter au fleuve. Il n'a pas une bonne réputation. Ah, au bois qui bango banson, et tu crées, tu vas créer à partir de quoi? Nous avons les élections en 2023. Le peuple congolais doit créer une nouvelle classe politique. C'est à lui de créer. C'est à lui. Toi, tu vas changer. Nous avons une assemblée nationale, il y a des députés là. Ah, oui, bango banson, et toi, tu as des nouveaux députés. Tu vas commencer maintenant si dans le bas yango toka puis toka na académie to sali ke ko totie mon popenazolo fou donne nzamba saka bato fo bato asika bango fo bato asika fou ay toye na bango. Comment les gens disent des choses comme ça?
Créer, à partir de... Matata explique d'abord comment on crée une nouvelle... Dans la situation du Congo, si lui il était là, comment il créerait une nouvelle classe politique. Mais vous savez on a vu d'ailleurs la nouvelle classe politique, si elle est à créer, il faut commencer par jeter Matata lui-même au fleuve. Et il est de la classe politique où il y a ma baie. Lui-même, il n'a pas une bonne réputation. Il est beaucoup makabasa là, et il m'a monté, il est beaucoup essayé, pas beaucoup de ban. Le but de lui, makamba, babukamba, galon, zoto, bilo ko soit tongi na mboka na yekuna. Akoma le premier ministre ya Maniema. Tout, faut dire des choses, hein, et de manière intelligible. Mais allons-y. Je sais pas comment faire cet exercice. Donc de manière sui generis, vous vous arrêtez, et il y a une génération spontanée. Babimi le quoi Mayebu poup. La nouvelle classe politique est là. Et l'ancienne, tout. Tu as déjà vu ça où? Où ce sont des choses qui se font, coquin dans les toilettes, et tout ça. Ah ouais, tout bâton. Il dit que les mêmes causes produisant les effets. Les mêmes effets. Non! Le plus grand combat ici, moi je le répète au jour d'aujourd'hui, que les gens ne se trompent pas, le plus grand combat c'est d'avoir des élections transparentes en 2023. C'est vrai, les souffrances de nos peuples demandent des réponses urgentes. Il faut que Félix les trouve, il faut que nous les trouvions ensemble. Mais le plus grand combat, c'est d'avoir les élections transparentes. Et ça ne va pas dépendre de toute cette classe politique. C'est une impulsion au niveau de Félix. Mais parce que craindre qu'à venir, il y a union sacrée. Union sacrée et une avenir molaïté. Union sacrée, c'est même ma biso, ma ponomie. Il y a Paul, c'est tout. Faut pas commencer à épiloguer là-dessus. Non. Tango toke na ma ponomie, toko bima wana, classe politique est kobima. Oh, yo ba Congolais ba kolinga kobimisa nzia ma ponomie. Okingai? Les Congolais vont élire. Oh, ba ko dwa. Elonga ba ko dwa bokondi. Ba ko zami bumitana. Soko tokomo kenda kenda na union sacrée makambo ebele tokolonga te des urgences réglons. Répondons, makambo kwa beni, makambo ya pasi ba Kongomani, mai lotérique, na lombango ko pesa bien. Mais objectif final à mon entendement, ce sont des élections transparentes. Mais ezo sala bien ndengeni tongo ça. Objectif final. Butu lokola moi ko talisa elongi. Alors wana na bi pona yango, on n'a pas besoin de créer une nouvelle classe politique. On a besoin d'une impulsion. Félix Adzanga ki yoko moko Makoki dans l'Assemblée nationale. Yango toko lukasika mabunda kwei Makoki wani monana. S'il y a eu l'impulsion à son niveau et ici il contrôle la majorité, nous arrivons à cet objectif. Bon an mal an, il y aura sûrement des choses à dire et à redire. Bon an mal an. Si nous avons atteint cet objectif, c'est une victoire pour le Congo. C'est une victoire pour le Congo. Des élections transparentes qui permettent au Congo d'avoir des animateurs au Bali incontestés, au Babi te la légitimité. Mais ça vous fait comment en fait tant au Basali côté de cette union sacrée une bataille ici balobi une deuxième grossesse, il y a FCC cash bataille ici balobi FCC bis pardon na cité ndeko Félix Kabangi nous mina bosana qui bataille qui na part na lobby monstre à plusieurs têtes. Yango na lobby na yo maman. Nous avons maman, ndenge union sacrée et sami. Ce que bangi si yote wa moto. OK. Okingai? To sali union sacrée pona bolingo ya Congo. Et ali na makamo mosusu. Oh yo koke ko sala mate. Oh tondini. Oh te kabila zonga si. Tango mibu ekoleka sima bo mitano mibu jomi nok tokolo bebele na makambo to sai na union sacrée lelo yo tolobi te kabila atie Congo na bomu adwin kite ya Congo nyonso maboko na ye alingi suko tika Congo te soko to kangoli Congo te na bomu wana Congo kenda iboso te. Et sengeli na makambo susu tokanga miso yango nde to sale sengeli na bisango ba Kongomani tokangi miso makambo susu pona yo kabila poto bikisa Congo na bombo kabila oya simenko ya mama soki Congo ebiki ba koya ba kokuta Congo
esi evandi maponomi ko sa malamu babandi otonga likolo bakoye bakate bato basaka Union Sacrée wana eyaki na bambeba na yango kasi bakendaki na Congo te na maponomi babikisaki Congo batiaki yango na kimia pe bao bayaki sima babandi kotonga yango à quand votre décret makambo mosusu bakoloba nga na kondima yango o bakoloba na biso mbebe ya libwe na Union Sacrée ndenge bokeibo kasi na yebisi yo esika esingeli kosimba yali esika tata mokonzi asimbi impulsion à son niveau et la majorité ici soto simbi wana Congo ekopi na libulu pa libulu yali ya nini ya kosalisa maponomi ya kimia oyo endimami na bato banso sikoyo yango oyo mibu 14 banda to bandi bakaba maponomi toyokanaka te depuis 2006 instabilité mbala nyonso mboko ekopela moto mpo na nini ya alongaki te mbala oyo mama na banza Union Sacrée na mabe nango nyonso bokopesa biso mabe mosusu bakopesa biso nga na kondima ngo na mabe manso bokopesa biso kaka kolela langa moko epa bakonzi ya Union Sacrée to yanula na pasi ya bakongomani babika pe ya motuya topesa Congo maponomi ya solo mokolo wana o tokopesa Congo maponomi ya solo bao bakochola biso lelo bakokufa na soni alors lelo soko kaka topesi Congo maponomi ya solo yali etumbati bato bakochola biso bakofinga biso nga na kondima kasi soko kaka mokolo wana tokomi boye penza maponomi esai penza batangi est élu président de la République Bibi Kapinga bato nyonso bateya ye mutu alongaki esengo na ngai yango alors honorable lelo tango zali te bokende na maponomi bolamo ya Congo ebandi mokolo esika bakongole bakose retrouver bolamo ya Congo ekobanda wana na maponomi wana bokokende na kati ya Union Sacrée to na kati ya Lamuka parce que te mokolo ya lelo tokei na yo tokei na yo ngambo etali bolongwe la tokei na yo nono malembe na yebisaka yo awa te Lamuka akokufa moto akotia linzaka na certificat de décès akoyala te alors sika yo lingi nani atia linzaka na certificat parce que akufa balobi na yo lingi toke no malembe toke bozali lisusu na toke yo lingi nani atia certificat na yebisaka bakongomani na yebisaka bino te te moto akotia linzaka na certificat de décès akoyala te eya na liboso eyano ya mibale lokola Lamuka akomi ebembe batikeli moto asalelaka bibembe kunde ebembe kobiya matin fayo croque mort o batimbwaka mabulu na kitambo kuna esika bakundaka bato fossoyeur nakokunda na bino na kati ye mosala na ye kosalela bibembe ye siko aza kunde ebembe ya mabe bokufeli bomemeli ye ebembe bodi jo ebembe kunda bopesi mokongo ya jo ebembe abombi na malili si ma poso mibale sana mibale boka akoma kosalela ebembe wana lokola dynamique de l'opposition ebembe mosusu asalelaka bandaka ya tele eze ebembe batikela eyaka lingomba ya bajean lucien busa baviter kame bango bakenda bake kosala mpe mangomba mosusu kashe ye adju ebembe na ye abombi atie na malili ntango bato bakei bayoka ye wana akobimisi yali malamu te yango nayebisi yo ebembe ya Lamuka batikeli asalela yango ndenge asalaka babibembe lokola ebembe dynamique de l'opposition mosusu aka nango nini dynamique vérité des îles nango biloko ekufa boye mpe ekomeli ebele na ya Lamuka batikeli ye yango nga nayebisi yo wana bokokende na opposition na kati ya Union Sacrée to na Lamuka nde ezalaki motuna nanga mama nzela malamu ya kokenda maponomi eyali lingomba na lingomba ekenda nzela na mama bao bakolinga koyokana mpona kosangana etali bango nga nali ensemble pour la République nga na kosepa kokenda maponomi ensemble pour la République soki lingomba na nga bake koyokana bato mosusu abi te tosangana po omoni mingi na maponomi ya tata mokonzi esengaka mingi kosangana po tokosenga awa te tozonga na maponomi ya mokonzi ya mboka ezala na milongo mibale 2 tours so tozongi na 2 tours
soki na tour ya liboso bokeye bino moko na mokonzi na bino tokeye na Moïse Katumbi na tour ya mibale aka bokendo sangana okumoni so mokonzi na bino aleki bokoluka mpe baninga mosusu bayati okoyoka kasi nga na kosepela tokenda na ponomi na kombo na biso ensemble biso to na posa tozwa mpe elonga te tozwa batindami ebele koleka bato banso okoyoka nga na esengo tokende na kombo na biso moko ensemble pour la République lokwa na Kisasa awa nga naza neliki ate tokozwa batindami ebele okingai yango mama tokende na kombo na biso moko. Alors, honorable, 12 millions de dollars. Si quoi, c'est bien d'être et pas y a nani ya moto a bombi bimebele. A kopone bembe nini yo akolata na nzoto pour que danango na mapono. Ali na dynamique de opposition, ali na dynamique vérité des îles. Si ka wa du la muka a kopona nini mokolo wana. Décidé. Ah, madame. Honorable, yo penza na moni yo penza. Yo timbeli 12 millions de dollars budget il y a bureau d'âge et sengi pour organiser session extraordinaire bato mosusu balobite ezali exagéré yo to ebite lobby otalisa ki misolo makamba misolo ba invisible makambo ebele lelo yo zali na kati ya union sacrée bureau d'âge balobi ba ko soutenir président de la République tango yo ki montant oyo yo lobi nini ozo partager à vie tozali kokenda na yo malebe na kosenga bino bapandisango bosunga biso ebongi miso nyonso ya bulamatari oyo ebimaka eyebanaka kobanda lelo la hauteur des frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale du Sénat esenge balobaka yango okingai esenge toba na sanza moko yali mbongo ya bakongomani bana tina koyeba yango mbongo bayebaka te ya makambo mpinga makambo secret défense. Les institutions, nous devons le savoir. Combien coûte l'Assemblée nationale chaque mois? Na lobaka yango awesenge moto na moto nyonso aloba futa ka eboni na suka tsatsa ngana yako loba bafuta ka ekita pe oba ko futa biso lokwa 16 millions tango ebandaki yaki 10 000 dollars. Na ndenge fa Congo eko koya bakoma futa biso 16 millions koma 8200 na corona wa bakoma pesa biso kaka 5200 na corona ngana eko lobo yanga ba habite bato musu bakosike pa na biso na lobi mbongo bafuta ka ba député provincial ya Kisasa te na bo bafuta ka Mukebani botika ngai yo ba ko tuta obo yo pwanyo bakambongo na biso ne tandweke na lobi o yangai botika ngai. Et c'est des motos dans mon toit, le bambon va foutre. Comment t'as tata mon conjamboka? Dotation présidentielle à Kabon. Mbongo y a les fouteurs à Souka Sandate. Oh, bah, pesa pour le fonctionnement de la présidence. Nous devons le savoir. Si Kabab, si Mbongo millioni, John Yamibani. Bah, Moussou, bah, comment on le va? Té, bureau à Mabunda à Liboso, et ça peut comme ça à Bongo. Ce que ça comme ça Bongo. Un exemple. Ce que ça comme ça Bongo, elle est malade, et c'est que les Souka la Mabunda. Millions de hommes n'ont pas pour la sans amour la session extraordinaire. 12 millions. 12 millions pour un mois. Maman. Et après, on a passé à la millions de hommes n'ont pas. So ma bunda zako bimisa bongo. Butamutu nani. Comme nani. Mboso. Mboso. Et le Québec. John minami balé. Po mbongo eza ya makambo ebele mingi kuna ya lifuta ya batinda na mbongo ya misala frais de fonctionnement soto bito tala lifuta ekoka mbongo wana eleki mosika. Est-ce que sengela kite na bandeko moso bazali koloba te mbongo wana ba bino ba député bosangana ki na président de la République na tanga biso ba député ngai députés nationaux. Députés union sacrée. Nationaux. Députés députés provinciaux. Députés nationaux. Les gens sont responsables de leurs actes. Nous sommes dans un groupe. Nous nous soutenons. Il y a une responsabilité collective. Nous devons nous battre. Alors, ceux qui étaient là,
balobi eza forme moko tant sous moi propre ya kota lisate lokola président talisa kite sengela ki bongo pesa bango misolo bakende na kofuta ma propre mona kati ya 12 millions wana yo moto ko ba bongo ngana yebi yango te wana yo moto ko bisa makanisi ngai na moni te mbongo ebimi ya lebele na yebi chio te be soko bizali ezaki wana tanga mabunde sengete bizali yo wana katana alors bande ya limbongo ebele makasi ya kosakante ba bande ko ben inspecteur nanga mona bango bakei na bande ko IGF bazali depuis jeudi nanga mo ya Assemblée nationale pour na ko enquêter sur la gestion ya finance ya mandeko ya gestion financière ya ndeko mabunda na mobimba et tolobate oyo ndeke ina ko bimisa ba révélation nako na moto na moto bandeko na yoki yo siko obe loko nini ke wapi inspecteur ya makambo ya milioni jomi na mibale 12 millions nde yango moto eke ina ko bimisa ba révélation mosusu pote ba kende ko se saisir na lombango te etango bafundaki ba kitete mabunda ako sala boyenge beni ya misolo ya bulamatari yali mabe balabaki yango te babaki yango ebandi lelo te mais pourquoi bakoki ko se saisir kaka na tango 12 millions te yo moto mundu wana yo songi na mopanzi sango likambo wana basi balobaki yango bapamelaki yango bato na IGF bato bulamatari moko bango basepeli kosala mosala bango basali yango na nzela mibeko yo ndena 12 millions ebimi bakei na ko se justifier autrement na likambo ya mama mabunda pona kotalisa te lokola 12 millions boye bandaki ko bima na tango ya mabunda le temps ke bakende ko se saisir na kati ya ngai na moni te bakei ko sa mosana bango na eleko oyo bango bakanaki na moni likambo sute milioni zomi na mibale na moni te moto yango moto bengi bango bi Jeff yaka nyawa te na banza te eleko bango bakana basa mosana bango yango wana bango basemo loko ayo pe mopanisa ngo awa okosa ya yo ya songiso te ngaza ko sana ya songiso te sai ko tanisa ka bosolo ya makambo nyonso o ezali koleka parce que tango biso to belela ki balobi ezali fake news bazolinga ba bebisa makambo kuna na Assemblée nationale pote baloba boye tango bayini makambo milioni zomi na mibale 12 millions bande ko belo bazali kolanga babengaki mama bibi bino makambo bolobaka boyebi yango te ndenge ni bozoloba makambo ya 12 millions est-ce que bino boyebi 12 millions eza nini bozokosela bandeko wana makambo bango moko bakepe ko se justifier batalisi balobi te basengaki yango kolandisama na oyo mama mabunda andaki kosenga yango wana tolobi esengeli te bizali ya mabe esila 12 millions pour une session extraordinaire, c'est trop. C'est trop. Honorable Mike Mukeba, si c'est trop. Honorable Sesanga, si c'est trop. Bato ebele, si balobi, ezali penza. Ebele, espérons que barosa autrement. Mais est-ce qui ba preuve bimi kuna na banquette ya bandeko ya IGF? Kotali sa te bato bako kangisa ma penza? Soki ba taisi te ba preuve misolo ya bulamatari ebungi na détournement na tango mabunda bazuze ikambo gomba procédure ekozala ni bazuze te bazuze to silisi pona lelo no bazuze bakobenga mabunda azali na mboka te azali na ngambo ya Dubai na mpe soki esa azongi akendaki pona santé azali na ngambo ya Dubai akendaki pona santé tango akoya te batutaka ete mama yo pe likambo wana batutaka ete na yebisaka yo akoma kotambola na moyo eloko wana bakosaka ngo na kabila na bato ya kabila yo yebaka ngo te bato moto ya kabila bango nyonso moto wana ndako na ye nango na ndako na ye soki ovandi kabila apesi yo mbongo te otia yango na kingo okotaka kabila mokonzi ndakotanga kombo tata moko asalaka nini donnez-lui 50 000 $. Agenda poto bakendo sunga akei na ye. Eloko wana moto nyonso ya FCC akana na ndako. O bato bamona kabila. Yo bien ngote. Moto na moto ya FCC ya ba moto na FCC l'entourage de bato wana. Loko baneni ana ngona ndako. Mina ko ana. Yo yebaka te. Moko na tanga loko batata wana ko se. Soki otangela kibiso lelo yego ngake sa. Ba ganango. Baza nango kabila. Yo mwa makaba. Bato ya FCC banyoko li kabila na kokosa kabila boye. Ba memi kabila matata wako ba.
matata kosa kabia amemi kabia na bukangalondo babi bala kisete masini basombi ebukaka masango ebele ba moko ata masango kodleka kotonda ndako kaka na ngonga moke ebuki masango bayebisi kabila bongo ya komona masini wana matata yebisi masini wana ekobukela o masango na ngonga moko saki na saki mifuku na masango bayebite kabila koya lokwa lelo na tongo bango na butu babuki masango babuki batondisi na masini batiki besika moke boye masini ye tambo boye ba ekoti masango ka moke esika etikaki baye nango ngoswa kabila bafuku tala masango toponi pururu Njoka masango bajaki ya butu batata wana ko papa makambo saka alors honorable Mike Québec ne loko na bako kingo na ba moto na moto kuna yo yebi yango te alors honorable Mike Mukeba ba ndeko nyoso balandi biso bayoki réaction na yo te par rapport ya ndeko na yo Roger Lumbala wa kangemi na lobi na yo boye na bi no boye Lumbala bon moyena ya memaki yango nako masasi beti ye ake ajonga wa abi kabila za bato M23 ye moko lobi apumbwe akei M23 du mandoki bon moya ba congolais eloko pamba akomona ngo lokwa lipate oyebi lipate to kebo na lipate suka yango wana na pesi ye kaka toli moko samba olonga oyoki ngai samba olonga donc vous allez soutenir les candidats mon mboka Denis Mukwege Denis oya lobi soko moto asaki mabe soko moto asaki mabe babengisi ya samba ngana kolela te na kobeta maboko te beka ka loba moko samba olonga yango na yebisi Roger Lumbala samba olonga tango akosama kamone wana ye azako kanisa te eyo nyonso tosaka efuta maka okoya nomba moto liste ezali molai mingi bino na kati ya union sacrée ngai na bango etegala combien o muku na tuna soko baala molongo molai bakobenga bango bakosambisa bango ngai na bango etegala combien eveke muku na tuna na ngai bango ngane bango etegala combien o bakozwaka ju ya kei o bakokanga bakangi ya kei esengete mboko yebongwana tango basaka makambo yango toza kosango elongo po asimangana ya kuba ba juye mawe po ba kufa banjinjiko na bakoni to silisi pona lelo honorable Mike Mukeba Etopesio merci pour la négonzima qui correspondre na invitation à biso ya ma mission TV bande ko ebele o balandio à travers ba commentaire na bango ba pesio bonne année misusu pe ba pesio bon week-end pona lelo silisi na biso semaine na pesi yo matondo mingi na laki ba kongomani te na koyamba mususu poso koya na ya kolobela makambo ya mbongo ya Banque Centrale na tango Kabila zwaka bokonzi Banque Centrale aka mbongo ebele ya franc congolais esenga ete mbongo wana bakotisa yango po te franc congolais mata dollar ekita mbongo wana bapesaka ba compagnie ba bureau de change et qui millions na millions de francs congolais des dizaines de millions de dollars ba pesaka ba compagnie ba pesi ba bureau de change ya bande ko biso ba libanais ba zwa ba mbongo wana basalela lelo ba koma na mbongo ebele misole fuluka ba jongisa bula matali mbongo te Félix Likamwana esengeli to jongisa na kati ya ba compagnie wana moko na bango Soficom c'est beaucoup d'argent mbongo wana esengeli mokonzi mboko landa yango mbongo wana Jean-Claude Masango Moulongo moto ayebi kama mbongo wana yali mbongo ebele l'état doit récupérer cet argent esengeli bula matali ajongela mbongo na ye wana ngai tango aka mopanzisa yango na komaka likama mbongo wana bato wana balakisa nga te soko na meki bakosanga mabe moko na bango tango na komi ayebanaki na moninga na ngai abi moto akokoma iloko wana abi nga na yebi abi yaka po lakisa ye te na kosukisa ye yaka lelo na poko epa nanga moninga na nga ke amoni ya yambi Zoe Kabila abi omoni nani ya Zoe Kabila ke abi yaka esu lobi aye lobi abi omoni nani aye Jeannette Kabila monte kotanga kendo yebisa ndeko nani po babangisa ngai mbongo wana esengeli bula matali ya jongela yango na ba compagnie ezaka bureau de change oyo ekokoma lelo komi Soficom bakomi yaka bureau de change bajwa mbongo bula matali
mbongo wana mokonzi Po Félix bazongisa yango benga Jean-Claude Masango Mulongo bakangema aloba makambo ya mbongo wana soki vérité ezali te bakangema mama eli likambo ya bakangema kaka te eli likambo bazongisa misolo ya bulamatari te lelo mbongo wana ekende etonga te lobi bazwa mbongo ya misolo bayali samboto libwa ba bureau de change wana nayebi te soko na tia biloko wana komaka wapi naki na bakomba bakompani wana nyonso na kati na bango Soficom yango mokonzi ya mboka na bi mbongo wana Jean-Claude Masango Mulongo aza na bomoi bo benga ya koloba mbongo wana soko pe batuni yango ata moto akokama banka centrale sika ayebi yango mbongo wana toyebi kenda api bato ba na vérité na yango to mona vérité na yo honorable tosili si pona lelo to pe show merci mais avant na si sande komo kwa commenter à lobby honorable Mike Mukebai sorti à Edi Kapend est-ce que ça qui un échange été na sorti à Sokok déjà Foner na déjà OVD un échange c'est-à-dire moi les solo et les kaki siko banani bakoya ko senga mon konzi mboka likama bon Joseph Kabila ana nokaka gana ebité na banza te mbebe salami ndenge na telemeli yango na pameli yango bakozonga na prison bakozonga sulu kapo ye mokonzi mboka sa adwi mobeko adwa mosu po azongela besa makasusu esi bakei peut-être wana okoluka bango bo bayesu na kisasa te po bayebi ke bato bakomandolo ba makambo na bango mikolo yo bani ba yo batani ndenge yo kotanga komona bango awa so bazalaki awa kaka lelo aoka bango bakatinga tosili si pona lelo topesi yo merci tokutani na ndimi te ya pas eu d'échange il faut condamner mais un échange na sango wana te mais je ne crois pas bande konyo sobolandi biso de kozui réponse na yo et pas de ko Mike Mukebai tosili si pona lelo bon week-end na bino nyonso bonne année pona bande kona no bazwa ki soué na ngate merci à Derrick Lukeba merci à Volding Tuka na technique et puis na ngambo rédaction na pesi merci na Patrick Kitoko pe na Grévis Tekis bon week-end encore une fois bisous na bino nyonso. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.